Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. « 9 octobre 2016. Kinga Kati. L'autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabange, a instruit avec insistance les membres du bureau politique de la MP sur la mise en place d'une cellule de coordination électorale de la majorité présidentielle. Le rôle de cette cellule de coordination est effectivement d'aider les partis politiques de la majorité à l'unisson à pouvoir disposer d'un schéma clair, des moyens suffisants pour pouvoir gagner les élections. Lundi 9 janvier 2017, le secrétariat général de la majorité présidentielle matérialise l'instruction de l'autorité morale avec le lancement officiel de la centrale électorale de la majorité présidentielle, MP. L'invitation est lancée. Les présidents des partis politiques membres et alliés de la MP, les personnalités politiques indépendantes, les présidents des associations affiliées, tous 14 heures au chapiteau de l'hôtel Pullman dans la commune de la Gombe pour le lancement officiel de la centrale électorale de la MP. Le processus électoral est à marche en RDC. Et sur instruction de l'autorité morale, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, la majorité présidentielle se prépare à la victoire finale. Lundi 9 janvier 2017, 14h, chapiteau de l'hôtel Pullman. Lancement officiel de la centrale électorale de la majorité présidentielle. Le rendez-vous est pris. Alors bonjour mes téléspectateurs, nous sommes en direct sur Welcome TV. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Mestalin. Tous en Sango, il y a notre secrétaire général Harry Mouva Sakani, qui sert Naïn Al-Bumbashi. Alors mes condoléances à toute l'équipe de Welcome TV et toute l'équipe des Ajokaka, les amis de Joseph Kabila, sur condoléances, secrétaire général Harry Mouva. Alors toujours quand on est au lobby que nous avons un système il y a un amour bolingo de toujours là bolingo c'est pas secrétaire général Arimova et puis toujours là bino image yo ndeko yo asala ke aloba ndeko Fabrice Zombi azala qui empoisonné alors botala ndenge ni nezole kala point ya ekolo bilenge bana ekolo Congo démocratique était azali bongo na bokono pe azwami na l'hôpital aussi ko sala bongo penza et poso omobimba topé une semaine kuna na l'hôpital enene ya clinique Ngalema bongo onzela LTI to tambolaki po akoluka sangomei ezali ya solo tote lelo azali na biso onzela etando eke ndeko Zombi Fabrice boni ntina na sango etamboli mokili mobimba balobi ete bateli yo poison oza maladi olalaki mais lelo tozoka moto moni ya kotelema ezali nini do ezali solo tende koza do ezali ka be ba ini ya Congo le bakenda kokosa toujours makambo po ete balembisa bato bakosa musala pona mboka ezali sango alokuta ezali ya solo te ngai yo na yali liboso na yo na zanjo to kolongono eloko moko ya mabe zate puis eloko moko ya mabe kozala te kati wa ngai ezali kobangisa ote kaka na mwa tango mokelo esango koma kotambola na ntina na yo po ebandaka kaka bongo lobi ya kokoma makambo mosusu te kobangisa ezali koloba makambo moko monene makasi na koki kobanga soki moke te potongo etani olabi olamuki sango etamboli ba internet c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal biso bato tolekaka toujours na baetando ike mpona kopesaka message mpona population ete balongola population na kati ya mabe balukaka biso koluka biso wana nde fo kokosa makambo
okobanga likambo te bakoseli yo pamba te nga nayebi ete nzambe na bakoko baza na ngai bakoki kopermettre soki moke te ndambo ya poison ekota na kati ya nzoto bitumba babundisaka o ntina na yango ezalaka nini? ntina na yango ezalaka obe polele, ezalaka obe verité oyo biso tolobaka na peuple, ntina oyo biso tolakisaka na peuple lolenge kani ya faso nini ya tata mokonzi ya mboka tozala na kati ya République démocratique du Congo. Biso baye oyo tokobundaka mpona kolakisaka bavaler ya mokonzi ya mboka na biso Joseph Kabila Kabange. Toza bato pe toza kati na bitumba na baye oyo babunisaka mokonzi ya mboka. Donc yango wana nga na koloba ete bamembre nyonso ya ajo kaka sango nyonso ekomeli bino esika wana koloba ete président Zombi Fabrice azali empoisonné, ezali lokuta, ezali bayi balokuta wana bato ya politique ya lokuta ya butu bango nde bakosaka likambo oyo na poto ti kopanza na monde mobimba mpona kolembisa bino basoda ya Kabila. Tokolemba te pamba te nanu tomoni bolamu ya Kongo te. Bolamu ya Kongo ezali ete bapoliticien bosangana bopesa loboko na bino epai ya Bruno Tshibala oyo azali mokambi ya sika tata mokonzi ya mboka poni po ete amema Kongo na social. Bino nyonso bayi politique boya en tout à tout la population ete balongo la population na kati ya mabe balukaka biso koruka biso wana ndefo kokosa makambo okobanga likambo te bakoseli yo pamba te nga nayebi ete nzambe na bakoko baza na ngai bakoki kopermettre soki moke te ndambo ya poison ekota na kati ya nzoto bitumba babundisaka o ntina na yango ezalaka nini? ntina na yango ezalaka obe polele, ezalaka obe verité oyo biso tolobaka na peuple, ntina oyo biso tolakisaka na peuple lolenge kani ya faso nini ya tata mokonzi ya mboka tozala na kati ya République démocratique du Congo. Biso baye oyo tokobundaka mpona kolakisaka bavaler ya mokonzi ya mboka na biso Joseph Kabila Kabange. Toza bato pe toza kati na bitumba na baye oyo babunisaka mokonzi ya mboka. Donc yango wana nga na koloba ete bamembre nyonso ya ajo kaka sango nyonso ekomeli bino esika wana koloba ete président Zombi Fabrice azali empoisonné, ezali lokuta, ezali bayi balokuta wana bato ya politique ya lokuta ya butu bango nde bakosaka likambo oyo na poto ti kopanza na monde mobimba mpona kolembisa bino basoda ya Kabila. Tokolemba te pamba te nanu tomoni bolamu ya Kongo te. Bolamu ya Kongo ezali ete bapoliticien bosangana bopesa loboko na bino epai ya Bruno Tshibala oyo azali mokambi ya sika tata mokonzi ya mboka poni po ete amema Kongo na social. Bino nyonso bayi politique boya en tout à tout ya Bruno Tshibala botia ye maboko po ete tolongwa na makelele po ete tolongwa na pasi oyo peuple congolais azokovivre na yango. Matondo mingi ndeko Zombi Fabrice esengelaki na ye penza koleka liboso etandoke mpona kotalisa bino sembo ete azali na bokono te, azali makasi, azali obe kokoba kosala mosala na ye bo omeseno tale pa. Alors welcome back, welcome TV bino moboyo ki Fabrice Zombi aza en bonne santé tozonga na situation moko. Alors na cadre kaka ndenge tozali ba soldat ya Kabila nde tolobi ke toza ba soldat Kabila, les amis de Joseph Kabila Kabange totala ndenge lisanga bonganga na parti na EP balobi ke non tokotaka na masolango toyeba ndeni tokomema mboka na élection bongo na appel lisusu ndenge mese Sami Badibanga malgré akei me abongiseli biso bato ya diaspora ke bavoiture ya plus de 10 ans mpe kokota nango. Alors accord wana tosignaki le 31 décembre testament ya papa Etienne Tshisekedi tosengi lelo ke baparti prenante nyonso oyo tozalaki na senko mutu na mutu tosala ndenge nyonso na barelation na biso mpo na tosigné arrangement particulier. Baevêque balobaki ke tikali makambo mibale bango nde bakendeki komona président ya république balobi basangisi biso me tozoyokana te, balobi na président ya république aplike oyo eza na devoir na ye. Lelo tokosenga ke tokota na phase ya kosigner arrangement particulier. Yango to lancer appel epa na ba parti prenante nyonso pe to interpeller mokonzi ya mboka chef de l'État pour que cérémonie wana ya signature ya arrangement particulier esalama mpo na nouveau gouvernement ekoya ezala na cadre politique na cadre juridique oyo ekovandisa masolo en dehors ya
accord parce que arrangement particulier na lopoto balobi ça fait partie intégrante d'accord. Donc to sili sangopo total biso banso liboso pona makambo etali maponami. Et ce décret et loi portant autorisation de l'importation dans le pays des véhicules de plus de 10 ans d'existence. Ces véhicules ne devraient pas excéder, donc ne devraient pas aller au-delà de 20 ans de mise en circulation. Toutefois, ils seront soumis inéluctablement à un contrôle technique. Et à ce sujet, les Congolais qui se sont prêtés à notre micro ont salué cette initiative tout en appelant au strict respect des contrôles techniques. Interdit d'importation depuis 2012 par l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, les véhicules vieux de 10 ans de nouveau autorisés à entrer en RDC. Le Premier ministre sortant, Sami Badibanga Ntita, avait signé un décret allégeant les conditions d'importation des véhicules. Quand il va y avoir beaucoup de véhicules qui étaient au départ interdits d'accès, alors qu'ils coûtent moins cher à l'achat à l'extérieur, ça va permettre à nos services de douane d'améliorer leur niveau de recettes. C'est ça l'impact financier auquel il faut s'attendre. Désormais, tous les véhicules d'occasion à importer en RDC doivent avoir été mis en circulation sur une période n'excédant pas 20 ans et doivent présenter un état technique attesté par un centre de contrôle du pays en provenance. La première mesure qui interdisait systématiquement l'importation des véhicules de plus de 10 ans, au lieu de s'intéresser aux aspects de contrôle technique, ne me semblait pas très rationnel. Parce qu'il y a des vieillards en Europe qui n'utilisent leur véhicule que le dimanche. Vous pouvez avoir un véhicule d'occasion qui a 20 ans d'âge, mais qui est techniquement plus performant que celui d'il y a seulement 3 ans. Sami Badibanga se devait de répondre à la demande des professionnels de transport pour un assouplissement des conditions d'importation des véhicules d'occasion et tenant compte du pouvoir d'achat de la population. Ils n'ont pas tenu compte de tous les paramètres avant d'appliquer cette décision, car l'utilisation de voitures diffère ici et ailleurs. Il y a en Europe des véhicules qu'on n'utilise que le week-end et il faut aussi tenir compte du kilométrage et du moteur. Hein? Alors, tant et tant moli, ils ont mouqué, mais tant que je demanderai à ce que tous les véhicules passent au service technique pour savoir si leur état est bon ou non. Il faut mériter toujours à sa décision. Chômage et le chômage est élevé. Ces véhicules importés aidera la population pour le transport. On n'aura plus à déranger nos proches qui vivent à l'étranger pour l'argent, car ces véhicules nous permettra de nous débrouiller. Avant, ces véhicules aidaient beaucoup de personnes. Mais depuis qu'ils ont abandonné ces mesures, le taux de chômage s'est accru. Maintenant qu'ils ont repris cette décision, cela est bon, car elle nous aidera, nous les vendeurs de véhicules. Ce décret du Premier ministre Badibanga, signé en date du 4 avril dernier, va permettre aux ports de Matadi et de Boma, dans le Congo central, de rebooster leurs activités en baisse depuis la décision de 2012. Alors, welcome back sur Welcome TV. Vous venez de suivre les images. Binomo Boumoni, Ndengeni, Lisanga Bonganga, Alobi. Donc, les Cambodgiens qui n'ont pas supporté pour le gouvernement Oyo et Kota Oyo pour la élection. Alors, nous sommes clairs, donc, partie prenante, nous sommes d'accord. Et puis, c'est bonne news, c'est Sami Badibanga a accueilli Magina Tamouke, mais il a bien que la voiture, ils en a plus de 10 ans au Tanango. Donc, cela veut dire que le gouvernement a été et Salamoussana dans les calmes et même à une élection, je suis sûr qu'il est bien. Dès dans le bagarre dernièrement, le Premier ministre en Angleterre, il fallait à ça 2 ans, tant il y a M. Cameroun et Tikalaki. Ils ont réunion à Boyaka qui a dit que non, à ça 2 ans, à ça la full terme menaillé. À Boyaki pose chef, mais bima nango polémique était. Mais lundi awa a changé na solo, à le vérité, avant qui na mobile na ba vandi ba raisonner ba non, ba comprendre que l'adversaire est faible.
abimi abeti meeting abike te tokosala élection sikoyo donc wana etikali kutu 50 jours pamba donc moni ke ba se préparer ta comprendre que non adversaire aza faible apesi meeting da bino tokokene élection na bino pas moni ke adversaire le aza faible moni ke akoleka kaka abike non il faut tout ça l'élection to pona premier ministre Roya moni ke ndenge za kana donc chef ndem ta décidaka a décidé na 50 jours etikali mais ba bendi lango polémique te mutu mo peta bimi asala soki makambo ndenge nini alors bisope na majorité présidentielle préparation élection PC bandi nango bozomona ba publicité ak sarabino préparation élection bandi bino bobongama boluka candidat o akoya pona ko chamutu na présidence alors que masolo ndenge zali ande to lobi ke président Zombi Fabrice Zombi aza en bonne santé et puis na ebisa ki bien na bindengi yo banoleka na Welcome TV ndenge ngai yo ndiminga na la président ya Adjo Kaka na diaspora et makambo ko bimé belé pas même une semaine bo monde déjà que message batambusi na Facebook et bacheli poison makambo belé pour ba décourager mais bazo bosana que président Zombi c'était un soldat du peuple pe nous sommes un grand soldat en pico donc makambo na kote ko bang ça a été pris sous force donc après à coup na la sous full image na ye bomona ndenge ye moza na bonne forme na bonne santé donc mikolo bo lembe na télévision donc parce que donc tout ça na bato bandima balinga président mais tous belé donc zomona siko ndenge za tous belé donc à partir ibino mo bozomona ke donc nazana nga mote on est beaucoup de gens au baza ba kabiliste et puis babonga na ngote donc basala ngo pona propre intérêt na bango parce que malgré na Kenya na qu'il il m'avait supporté na ndenga bien donc atikala nga pena jeep en disposition donc communiquer faut za la moteur malamu yana abike no tozaka na système ya mbutu bozomona ga mbutu to bike no président Kabila zala donc mbutu eza bolingo de bolingo oye a l'accès pas la ngai de la même manière pe bolingo ngo pe nga pe na zozumisa e pa na ye alors ndo tozolo bake toza na système mo ya mu ke bandeko bo benga te parce que na fungoli linete alors ndo to lobi ke toza na système ya mu donc système o tozolinga ke bandeko ba comprendre que nous avons un seul chef oza aimé na kati na Congo oyo chef oyo ke biso no suto za na sima na ye na pese exemple moi na moi a go tazo diriger zo pesa ba loi moko très difficile na 50 jours après ma pese mitindo biso tozo tailler la constitution et tout ça la préparation à élection na ndenga calme et que batino sous bazali ke donc toza la kasima donc na cadre ka ya bolingo donc il faut kolinga ka mukonzi oyo azomi mambuka na ndenge ya solo ndé na zolo bana bino batino surtout bakuta na président ba changeaka avis na bango parce que ndenge biso to kanisela ka président na kati na Europe a eza bongo te moi j'étais à Kinshasa na ebisi bino que le président est aimé donc ça peut na aimé na kenaki dernièrement na kenaki na terrain ya football na Mbinza Delvo oyo ndeko papita asala ba tournoi na ye na mona ndenge bato balata ba tricot ya président Joseph Kabila donc balati ba tricot ya mbutu ba dessiner partout na ba balabala wana ke non c'est Jean Harry Mova likufi ya Kabila donc bato donc zomona ke il est vraiment aimé donc pour na la sabino ke il faut to linga muto nzambe a tine sikawana alors nous sommes dans les soldats de Joseph Kabila Kabange le fils de la paix et biso bata Adjo Kaka otoza dirigé par les présidents Zombi ali président Adjo Kaka partout dans le monde et ngapé pasteur bienvenue Messiah Nazali président ya Adjo Kaka na kati na diaspora bolanda eli susu a zolo ba les susu concernant ka masolo na bona ozonga na bino ermo alors
Bayo. Bayo, bayo. 2 mètres et demi. 2 mètres et demi. Ah ouais, 1 mètre. Ah, pour la bonne. Bonjour, Président Fabrice Zombi. Bonjour. Oui, toyoki na ba internet sangwe panzani ba komi na ba sites pe na ba Facebook ba réseaux sociaux que osa hospitalisé, osa transféré na Afrique du Sud, bientôt bazo tindao na Inde pona ozalaki empoisonné. Vrai ou faux? Okoyebisa ba ndeko nyonso ba otala biso que tokuti yo oyo tambola nzoto kolongono msusu bampoisonnaki yo 2 jours après outi kobima santé za malamu. Donc si je comprends bien naza transféré en Afrique du Sud, on veut dire Afrique du Sud peut quitter et je tiens dans sur en Inde. Vous voyez pas que c'est le mensonge. Donc c'est comme ça que la politique à Congo est au marché, toujours avec le mensonge, ce n'est pas bien. Nous sommes des soldats du Kabila. Moi, je suis un lieutenant du Kabila. Donc, nous sommes les vrais soldats du Kabila. Donc, je pense que pour attaquer mon Konzi, pour attaquer général, on a caporal. Donc, je suis désolé, moi je suis tranquille, je suis très bien avec notre chef et avec notre nouveau premier ministre. Donc, on est là, c'est les mensonges, c'est faux. Donc vous les messieurs que tu prends ton tapo à kokena rosalaka ba vidéo à lokuta na kombo na ngai, je suis désolé, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Donc ils ont une importance, à kosara ba makambo munene ndenge wana que muto aza empoisonné, muto aza bazabo. Liwa c'est pour nous tous, hein? Donc personne n'a tika libanga na mokili. Donc biso nous surtout kokufa, même toi aussi. Ozo monter bakabalo, donc yo to kokufa na yo camarade. Donc mais il faut pas ko bengela mutu liwa na moment oyo nzambe nanu à l'obité. Un grand chef coutumier comme moi na cause à la poisonner. Poison c'est pour les bateaux baebi tradition te, bateaux baebi nzambe te, bateaux baebi beaucoup côté, hein? Ngaza mwana bilaka na ngana ne salamité na Congo comment na cause à poisonner. Ani ça nga kutuna yebo aza en pleine forme parce qu'il n'a pas visité na moni sim moko ya mabeza te. Chez moi avec mes enfants, ma femme est là, tu vois, on est à Babouche, là chez lui à la maison donc. Analyse neurosala na eloko wana eza complot moko te bazobongisa na bato balingaka te tonini. Non, ce n'est même pas bato balingaka te. C'est comme je te dis tout à l'heure que avant d'attaquer général, bataka ba caporal. Parce que moi je suis le lieutenant du Kabila. Donc comme nayebi ke eza makambo sami na Congo te sami libanda. Donc libanda comme banga attaquer un fils de Dieu, Joseph Kabila. Il faut banda pa na biso. Faut banda pa na biso ba kosana no pona ba kombo na biso alors ezala lokola et nous sommes très bien avec notre chef. Très bien. Donc on est là plein de capital, je fais 1 année 2 mois au Kinshasa. Donc tranquille, tout ce que je fais ça marche très bien. Donc je suis très bien, je suis en forme. Ça c'est comment moi je peux traiter ça. Donc ça bablo moboé. Pour moi, je ne voulais même pas répondre à ça. C'est justement parce que Bino Boyeko Tchanga va pression à répondre Bino. Donc, vous aurez rassuré ce que vous avez bonne santé. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez jamais pas Ata maman emo. C'est juste quand on a dit que Eza Babiloko yo ba faible ba salaka. Vous comprenez? Ce sont des faibles, ce sont des lâches. De bazaba lâche. Donc il faut pas provoquer loko moko, monde ba provoquer kombo ya Kanambe, nde ba kosa kombo ya Kanambe. C'est le même genre. C'est les trucs de Rwanda et les autres, tout ça, les combattants, le petit combattant au bazar na ba poto, nde ba autres traita ba ça ba biloko na bango ba mensonge. Bon. Moi je suis tranquille, même pas Novalgine, même pas Moutupasi. Une année 3 mois j'ai fait à Kinshasa.
même pas un jour dans l'hôpital. Donc je suis désolé. Donc je suis très bien. Tout le monde au balinganga na au balinganga te ngalinga bino. Le monde va au balinganga te wana ngalinga bango. Donc je suis tranquille, très bien. Je suis chez moi à la maison. Donc tout est bien. Aujourd'hui je n'ai pas parti au boulot, donc je suis là chez moi avec mes enfants. Non, ça va travailler au cadre de ma titi, tout ça là, bon ça piscine. Je suis tranquille, désolé. Un mot pour la ndimignon sur Jokaka, ndimignon sur Joseph Kabila, na libanda mboka pe na kati ya mboka. Moi je suis le responsable de tous les jeunesses kabilistes. Je suis le responsable de tous les kabilistes et jeunes. Je suis le leader. Il y a des jeunes nyons tu à Kabila, oh toi linga Kabila ngande leader na bango. Vous comprenez? Donc ngana oyebisa na ba kabiliste nyons tout que moi Zombie, le président fondateur de l'Ajokaka, association Esali été et bota association ebele pour les loba jeunes bas courage. Il y a qu'à soutenir Joseph Kabila Kabangé. Je suis calme dans ma membre tu à Ajokaka na Europe partout où vous allez. Je suis tranquille. Passe ta en Angleterre. Le qui ça il mange oyo na TV na TV. Welcome TV. Na Welcome TV na Londres. Il y a ça bango que ce sont des lâches. Donc ce sont des lâches. C'est les lâches qui va ça à Babylore à Boé pour ba comme fort. Donc moi je suis très bien. Même pas Moutou Passi. Même pas Kinini. Très long maintenant une année 3 mois je fais Kinshasa. Et surtout sur le bateau le bango parce que baza na ba news te balingi batu balanda bango mingi. Il y a créé article wana ba créer moi actualité moi actualité na bango donc ils appellent bien ceux qui a salé votre secteur c'est la makasi parce que le kumuka ya Joseph Kabila ndezo mata. Merci Timbela bana partout Timbela to chlore masolo et empoisonnement et président Fabrice Zombie yeyo en bonne et due forme donc non comment